Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote mingi na bino nyonso to bolinga mama Eliani tu na pesi no ba mbote mingi ba ebo ma vimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga, est-ce que boza malamu? Journée bani nengeni. Wabino mama Eliani tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela. Kimi ezali tongo yango yo esetani journée yango ese bandi. Nzambe ya mawanzamba bolingo aza ko batela biso toza bien. Bongo bino kote na bino kuna boza ndenge nini. Est-ce que kimi ezali? Est-ce que bolamuki malamu? Kola muka eza habitude teo soki nzamba pesi biso pe mabomo to pesi kaka merci to pesi nzambe merci parce que o batiki biso mukola lelo to leki bango na eloko moko te. Pa oyo bazali na l'hôpital ngai na leki bango na nini. Ba oyo bazali na ba prison ngai na leki bango na nini. Soki lelo nga nazali na bomoi ezali misala na ngai te o. Oh belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu o. Kumisama Sanjola makolo Kumisama Sanjola makolo Nzambe kumisama Nzambe tata a Sanjolama. Bienvenue dans votre mariage, dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Si c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, maman Abino Ami Balenenge Boyebi, votre deuxième maman Eliane Nitu. Nangito sola mukenga na bino bandeko nanga ninge to mesana ko so na bino bozana kati ya monsieur préparons-nous pour le mariage avec votre deuxième maman. Appelez-moi Kimia Kankaka. Bozana kati ya émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Boyebi ke émission na biso préparons-nous pour le mariage na biso rabino toujours ezala pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa du vrai du vécu du quotidien yango ne makambolika na kati ya émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Bozo benga benganga ya mama Eliani tu omwe kuna te sa isa bali mwase mibale mama Eliani tu duche na mwase ne bakabwani mama Eliani tu mwana kutina na babwa yake bakabwani. Bino tiko bolinga bo eza makambo etali mabala me nebisa bino kinga na yaka makambo na malembe na makambo mbango te to so non o eza important bato basi bakaboni déjà ba mo baloba ke ba pekisa muto alinga kende o asa kei botika kende kaka ndenge nani na kutabaka nini na ba kutu bongo na bosani na ba bongo si na musique na biso ke ba pekisa muto alinga kende me o asa kei botika sanini akende kame na bosani na ngoloba ke wana na bosani. Tout ce na makambo o ezana no présent o soki mutasa kendaki ake déjà o nano akeite to bongisa na ba oyo nano ba keite neti sikoyo makambo yo ndenge na so na bino bozana kati ya msa papa no pour le mariage o na so na bino boy bande kona bisi bino merci mingi na bande kona nga nyonso to o bolinga mama Eliani tu o bo sepelaka na mama Eliani tu o bo partager ba émission mama Eliani tu o bolinga kotala mama Eliani tu ba vrai ma famille na benga bino ma famille ma deuxième famille na lobaka na bino ke bino ba botala kanga bozala ka deuxième famille na ngai à part famille du cœur bomoko vous êtes ma famille du cœur boza famille du cœur na ngai bino ba botaka mama Eliani tu vous êtes ma famille du cœur na linga bino mingi fanatique révolté kotala ngai te pour sepano na ngai te fanatique révolté lo na kosenga bimala yo ozota na fenêtre malamu bimokende kotala ngai te pour sepano na ngai te fanatique révolté. Merci na bande ko balanda kinga hier na wenze kuna na noiselle kuna na wenze na marché ba obayaki en tout cas na sepel o balinga ko ba amuki ya mama Eliani to azana batu balinga ka ese tene botu na mama Odile ube botu na mama Chantal Kimpwanza ko ebisa bino mama Eliani to na batu balinga ka ye makasi obozo mona oyo batu balinga ka mama Eliani to baza ebele botu na Olga Swena botu na Olga Motema botu na Agnès Moya botu na Latina Joy Yolande Tete botu na bango ko ebisa bino mama Eliani to bomona ko aza na carnet d'adresse moso tali yango mo bi ah bon mama ni to bomona aza na carnet d'adresse moko
on a bino détrompez-vous. Bolobaka makambo oyo boyebi te onka bolobaka pona bosepelisa kaka babibe bona bino ka bosepela ki na loba ki boye mena ebisi bino mameli anito azana carnet d'adresse moko yekuba makasi bande kote ko solo la lobi kande nazaki na kati ya wenze na marché merci ba mingi na bino nyoso tu na bakike avant que ndokota mongo pa pakistanais yaka na pande kono congolais so kuti le kona pa congolais ate wano ki ko somba pa batu mususu mais ele ko liboso yo ko banda na le pande kono congolais avant kende ailleurs bande konanga na ko solaka ndenge na epsaka bino toujours ka bozaka na kati émission na biso zaka éducative mama sokola muki na tongo lobi na kuteka na mutu na wenze oya pesinga lisolo ona zobetela bino sikoyo mama na ngina loba boy sokola muki na tongo sikoya basani boy kinga pena na vwana no ya moko lala ola muki na tongo sokoli basani ndenga na sokoli nanga basani nanga boy na siko sikoya basani nanga biloko na uteki nango wenze lobi ya ngoyo e uteki na marché ya noiselle pa mama odile na sa na céleri nanga ndebo moni céleri nanga yango na toki ndo sikola ngo malamu na sikola ngo na kati na batina sachet na tina congélateur na za na ngai nanga na okende ko lamba ngo na mbisi oya moto moko tomso na moto moko na olambela ngo ngai pona liango na fufu na liango na fama nyoko na tomate na ngai ezali ka ndebo yebi basi ndeto ya bloko na kati ya ndako safu biso baito bala ba embadi o nanga mo pe na koma nanga embadi par alliance so na safu te na oka malamu te nga mo na koma nanga embadi par alliance ngande na abona liaka 5 safu nga mo na zolia awa bomoni dongo na biso penza ya Congo soko lingi dongo aloko amukusi loko bana popia Angola kende pa ya mama odile okuta dongo oyo azali epa kutoyo kisala kindeki mwa kisala kindeko na mwana ki mama odile chango susu na makala aka chango susu na makala epesi su ntunga moko boy na pilipili ko bweta olambeli papa ale ngai tala babo makambo olambeli papa parce que faut boye ba ki mariage dans na principe mariage na ba principe nango mobala linga kolia malamu na mesa alinga pe bile ya nzoto pe ezala malamu voilà pourquoi to senga ka mwasi face ko la tongo askola na pokwa po nzoto na ezala malamu bile ya papa ezala bien voilà naza na inyam yango pe yo kendo lamba papa sa nini vani nange kokani na tomate couleur moko couleur veni nga couleur ya tomate couleur moko inyam yango bandeko kaka nazo bima malili kute bete kinga makasi na yebisaka bino ke zana bato babengaka apesi lisolo ke mama ni tuta lisolo ngeza boy mais na kutene na wenza bia mama na kutene na yo tika na yebisa yo mama elia ni tu lisolo oyo obeta mwana mwasi oyo jeune fille oyo azana ye jeune femme oyo abisingai na yebisa bino boyeke ba mama mingi lelo bazana négligence makasi na kati ya bandako négligence oyo ebebisaka makambo ebele pourquoi na lobi bo lobi oyo eza makambo ya ye moko ndeko o mwasi na ndeko na yesika avanda kabi mama na ye nanga kala te na vanda kapa ya grande sœur mais na yebisi yo mama nazo vanda nazo tala comportement ya grande sœur na ngai na ndenga za ko se comporter na libala ne mama nazo ka mawa ezo sala nga na pasi na mawa mama na yeko comprendre pour na nini mibali na bino ya poto balingaka basi na Kishasa poso lingi mwasi mona Kishasa mwasi Kishasa azana bokipasio mingi te akolengela nini akolengela mobali abi mama na yebisio mama ni tunangai banda ngai na yana ndako epa yaya ngani na koma mwana musalati musala nyoso ndako ekoma ya ngai ngani na koma mwana musala na ndako eza mabete na yebike yana ngazo kende musala na ko sala ngape na sa nini na lamba mais eloko eza mabe mama elia ni to soki na lambi biloko na yebisi ya kendo servi kasi mobile ne biloko na lambi tika ngoka ye mwa ko ya kozwa na ye tika ngoka ye mwa kozwa na sa eza ngo problème te ya kozwa na ye Philippe biloko ne ngo biloko esebe na ngo kendo zo biloko na yo abi mama ezo sala nga pasi ezo sala nga yimawa mais tala sikoyo na tala kaka na misu eleba nango junior na bona kizaka bina na misu mona na misu eleba ta junior alabi mama Eliane yaya nanga lingi kaka TikTok yana lingi kaka YouTube nyonso yaya aza kaka na ba réseaux sociaux yaya azoza na temps ya ko servir mobile na ete yaya azalaka na tante yekutu mutalamba te nga pelo kwa na ya na koma na nga boy nga kaka munalambela baona ndako pone na zabwe mama nitu na bwakaki yaya bwaki na kinovana na bafoya baika na vana na ndako misala nyonso ya ndako ngana na koma mama ndako ngana na saka misala nyonso tu ya ndako bola ndalisolo o malamu boyoka place nini eke mama biso boyoka place nini lisolo oyo eza ko mama biso mwa moso ebisinga ebi mama
ya na ngai tobotemi papa moko mais toza mama moko te. Grande sœur na ngai azali mwana ya papa, toza papa moko toza mama moko te, mais toza bien na yaya, tovandaka bien na yaya. Yaya vandisi nga na ndako na ye, na bwaki malobi na vandaka wana. Mais na comprendre que na vanda na pona sa nini, na sela kayeka ya misala, na kenda kozwaka bana, na lambelaka mobali po ya na ngai na yebiso mameli ya nitu. Ye TikTok mama, YouTube yango nde vi na ye. Soko akoti na live abimi akoti awa abimi akoti awa abimi akoti awa abimi akoti, donc na yebiso moyen te. Asuki paka suna mobali na ye te. Muta asuki paka na mobali na ye kaka ngai mama nitu na yebiso mama. Sikoyo likambo eza ndenge nini na abi mama Eliane. Omoni tangu mwasi moko boye azovanda na ndako na yo to moninga adekone na mobali na yo folinga oyeba adekone na mobali nuka en tout cas azu mobali na nga penza mwasi yo mama eutaka na nini abitala ngai nde nazovanda pa ya grande sœur na ngande na ucholo bana ki akipaka mobali takipaka eloko moko te nga mnasalaka nyonso. Même à la lambi pour servir mobile, c'est tout un problème à servir à ta mobilité. Mobile qui nous bloque yemoko. Alors maman ni tout. Ceux qui ont qui habitent mobile qui nous bloque yemo et ça la nga passe na ka passe ça la nga mawa. Vous peut on a bande comme mibali. Pourquoi yaya a ça la kaboy kufela anka na motema. Toi pe na bande comme mibali ya ça la kaboy pour na nini. Maman ceux qui n'a eu bloque à colia na lambi so biso mbana qui nous ont bi na pesa e kaka. Ceux qui n'a pas si mobile ya biloko au moins na ebisi bon appétit beau-frère. Alobi merci. C'est bon, na tiki alien na ye. Soko asisi kolia na longoli basani. Oka ya alobi yo nyoka makani na ngo bon appétit banini te. Ope se bon appétit ni na ngo soko sola mino biloko tiana. Ako so na ye biloko na ye pourquoi au servaka ye? Ya habité ya na servaka ye parce que na kaka soni tango yebisa ke zo biloko na ye mo ka bi ya modèle a poto. Oye sika okoyeba poto tango vanda na poto okoyeba eza pona oye sika yango zo mona ngo grave eza nango grave te na poto ezalaka ndenge wana. Ce qui n'a servi mon bel na bon appétit tonton okabi merci nzoka ka bon appétit wana ya pamba bon appétit wana kaka ya pamba oyo nga na souhaitaka mobali ya nanga eloko wana bon appétit ekote na motema na ndenga osakana te. Pourquoi? Parce que yaya aservaka ete yaya servaka ete ya ki parane mobali na ete. Donc bon appétit ko zo lekela mobali ya yaya ndenge nazo souhaiter bon appétit eloko mo ayoka kala o mo sne kutu asala ate ngai pona nga na mona kango za normal pona epa na bango na humilité ya manitu na salika 8 mois na ndako na bango na humilité ndenge bavanda kana me evandeli moko médiocre o mapenze evandeli moko médiocre do batu moko bazala ka ndenge wana soko taba onde ba vivre ko na posa libala kutu ezala kana ngote posa libala ezala kate soko mi mosa mbande ba vivre mama posa kuta likobala ko ezaka to bi mabala ngo apoto so ezala ka boy tina fama ko bala kutu ezana ngo pete. Mama Eliane oyebi bato mingi bakondana ka mibali ona zoyebisa bino na yebi ke bino bolinga makambo oyo soki ezokende na faveur na bino ba mama nde bosepelaka soki ke na faveur ya ba papa bosepelaka te mais etalinga etenga na baka toujours ke émission ngeza apona kobebisa te zaka pona kobongisa nazosala ngo po bobongisa kote eza ya kokufa bo rénover kote oyo eza ya kokufa soko olingi libala na yo olingi mobali na yo okobongisa amwe ke olinga na oyo te soko olingi ye okobongisa. Bon appétit apambonga na souhaitaka bo frère bon appétit nzoka nde kotaka bofa tina misisa mama ni tu na yebisi yo mukolo mususu nazaki na arrêt de bus na vandi na nga na ozela bus na nzoki kita camarade na ngai mobali ya pa ye wana na makolo ye pa vandi wana na arrêt de bus to bandi ko solola mobali ya na nga bandi ko pesa nga rapport à lobby banda yo ya na ndako ona se retrouver na kolia yo moko moke ya no alambaka te kote ko lamba ya no alambaka na ete ya no azamuta TikTok ya no azamuta YouTube alambaka te eloko balobi bon appétit na yeba kango ne bandeli ya bolingo na yeba ngo na ebandeli ya bolingo que moi ça servaka mobala souhaita ke bon appétit ça fait longtemps tango lobaka nanga bon appétit tonton nga mona zoba o nde fakiaza mwasi na ngai yoka o nde fakiaza mwasi na ngai yana yo ana ba faute belé yana yo même na kati ya chambre kota na chambre na biso ke ta ba sous-vêtement yana yo otato ba soutien soko alongoli ya bwaki wana alongoli ya boki est-ce que yebi ke na kati ya chambre kuna ngam na bongisa ka biloko
ngani na bongisa ka biloko na tia na ba placard na bongisa ba chaussette na bongisa ba sous-vêtements na ye na sala boye ngai nde moto na sala kango mais ye moko ndongo moni boye maquillage ya libanda mukolo musu kota na chambre na biso ko mona chambre so kuti chambre eza propre c'est que ngamu na bongisi chambre so ko mona eza désordre c'est que yana yo penza aza na sens ya libala te aza na sens ya libala ta mukete aza baso ne bandel tant to lingana ka olexanga lokwa aza mwasi ke suki na zuye na chena ndako na kozala bien ke na bali nzoka nde ezaki nango posa kaka ya kosala nini ya kozwa ngai atire ngai na zuye na bali ye to bandi kovanda mais respect ki mobali wana penza to kolingela mobali na se retrouvaka te wallahi na yebiso soko zaki liki na ete nangaki na linga o penza na nko soko zalaki leki na ete na lingaki na linga yo na nko poka koza leki na ye yango na beko bisa famille na bino et puis kolamba oyebi kolamba leke na musika oyebi kolamba leke na kolamba na musika ya na ebolamba te alamba bien te de toute façon ki bo mwasi pe boy atana ba lieu sacré on a appena ki bo mwasi tel n'est pas attirante aibi ata ko attirer mobile te ndeni ko attirer mobile ngana mobile na bimana basi aibi atende ba attirer mobile te aibi atende ba exciter mobile te mais aka ba mabala ngo ka engagement so joue déjà obitika na vanda kaka to boko la bana mais erka bano ba kusa 18 ans libalo yo ezali sute tango ka bano ba kusa 18 ans libalo ya bikala mingi te mona liboso na 15 ans dans 3 ans 18 ans ceux qui ka liboso ki 18 ans na simiza na kei abi beau frère abi je te jure yana yo na kotike soki ozala ki mona papa na ete ozala kata mona quartier na bango wallahi bila nangaki na linga yo na nko to ngato linga na pe na nko parce que azana ba légèreté belé ayebika ko vanda kana réseaux sociaux musala ndako ayebite alobi tanka mobali alobi bona mo déjà ba idée oyo mobali azana ngo na tuni na mituni est-ce que na yebisa ya ndenge mobali na lobi nanga to na bomba po banda mobali alobi mani to na lobi yango te na bombi kana motema na yebisa ya to na tika na ngai est-ce que soki na yebisa ya ko comprendre ngo akoloba na tonga kina mobali na ye conseil ni opesi nga habité nga peta na sa émission yo utanga na sala ngo na live ayo ka conseil me nga na habité na sala live te na sala ngo ka boy bino bato boko yoka bomeka nanu ko chaba commentaire na bino na se wana ayebisa yane makambo se meki ya lobby ou bien vanda na oka na kati ya motema na mama ni tunakomi ko banga na ndako yaya nakomi ko banga na ndenge na zo vanda wana est-ce que muto asa yebisinga boy ko zala ki nde connecter na sina linga kyo muko mususu mama ni to ya kote nga na chambre te nga kone aka na selka 8 mois nanu penza na yebi mboka malamu te naza penza na ba relation penza te na boaka kinanga me yalo baki na vanda wana ulele ke ndoko sala ba 115 ndenge zalaka yalo baki na vanda nzoka yalo baki na vanda pona intérêt na ye pona saka nini na soki parande na ndako na soki pa mobile na ye moi conseil bande ko na ngai bona kati bisa papa nous pour les mariages apa mama ile ya nitu na bisa bineza pona obebisa te me pona obungisa bomoni ngai na sokoli basani na ngai ola mukina tongo mama sukola basani kota la video to saka na posa po bino ba bonende botaka video esaka biso kitoko esaka biso malamu eza mabete kota ba video me mama sola mukina tongo osukoli basani na yo soki kolamba ezali cha biloko lamba soko sisi kolamba servi pe mobali talele koza ko attirer mobali pa ya mutu bon appétit ka ya pamba bon appétit soka na pesi biloko na souhaiter ka bon appétit abi makambo na yo kango kala bande ko basi bomeka kosala effort soko lingi libala na yo okobongisa yango mutu abongisaka te loko alingi te yango abongisa te me mutu soko alingi eloko abongisaka soko za posa kende kuna na marché ya Noiselle osomba ngai na yo kuna pa mama Odile osomba tomate na yo osomba biloko nyonso ba inyam soko sombi ko ya kopesa ndeko talamba yo moko sala nini lamba yango bomoni bana misala na Congo kuna bazoka pe bato mibali pona nini ba madame balinga olamba teka mwana musala azolamba tango mwana musala azolamba muko musu mobali abosani ki oza mwana musala azuya chena tatami zeme kota kate zeme koti abota na mwana musala pona nini négligence ba mama to tika négligence
linga mobile no amesa loboko ne mobile na pa lobi de toute façon ya no pe ayebo lamba te oleki na kolamba na musika ayebi ne kolamba ta lamba ka ne pe bien te OK kolamba on apprend tous les jours chaque jour oza kolamba oza ko améliorer muke au mono bando lamba nini kitoko on ayebisa bino kende ko bonga na dialogue ndeko mwasi soko vandi bona mobile tout na pe mobile na yo loba eloko nyo seplaka nango pa na ngate o nini ngo onga na saki sepelisaka yo te yo pe omone sepelisa ko te obisanga pe tango sala ka boy e sepelisaka ngai te liba le vanda kana dialogue ba mama eloko soko za nango oyeba valeur nango te soko zangi yango ndoko yako yeba valeur nango tango za nango na maboko bozo yeba te ezala kote mwasi ezala kote mobali ozana eloko ozo yeba te valeur ye eloko ya moto e ko yeba na kaka soki elbungi valeur eloko ya moto e yeba na kaka soki ebungi soko za nango boy moyeba valeur nango ezate ezala mwasi ezala mobali mama lambela mobali na yo TikTok eza mabete TikTok ezeska ko se défouler OK ko se défouler na TikTok et puis TikTok on peut place ya mafinga na TikTok YouTube eza place ya ko yekola kokende YouTube toza na atangana na biboso zamba liboso kutani nanga na kosenga no s'abonner na Elele Nitu TV soko sisi ko s'abonner ou activer cloche de notification ozala ka notifier à chaque fois que émission est kota na kati ya chaîne na biso soki poki lisolo sepelisio kamata yango partager na bande ko mosusu négligence oyo négligence lobby etindaka mutu na kosa nini na kolela kozalelo négliger lobo négliger awa munde ko mobala lobby ke obiki poza nde koneso zekinde konete na ngaki na linga ona nko de toutes les façons ebine pe ko lamba te bon appétit ona yoka ngo kala elakisi ke lobi pe akokende pe libanda ke kolinga pe mwasi mosusu na libanda pona négligence nani négligence à madame en tout cas pona lelo to suki wana babela mwana wa mutu wa mufateleja na ba toujours émission na ngeza pona obebisa te ezala kande pona ko bongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nibeshenet bana betu bonso bandeko. Suko zana pose loko na yo. Batela oza nango. Satana oza na ye. Batela ye. Pour ange ozo lukalobi. Oye bite so vraiment oza la voix ange. Bonne journée. Bye bye.